Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu ndeko na bino mama Deline naye kosala video oyo susu liboso na bino, naye liboso na bino kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo Nzambe alobaki na ngai, na partage yango na bino. Yango naye kopartage makambo oyo Nzambe alobaki na ngai, na partage yango na bino. Yango na kosenga bandeko nyonso tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso, akamba ngai mutu oyo nazo partage message oyo, na yo ndeko oyo kolanda message oyo tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso, po ete makambo oyo nga nazoloba oyo Nzambe azotalisa nga, Nzambe azoloba na nga oyo na partage yango na bino, soki oza rempli na Saint-Esprit te okoka comprendre makambo oyo te, okoka comprendre te. Yango na tobondela Saint-Esprit azala na biso na video oyo tobondeli na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi tobondela. Nzambe papa na biso na lola mozesa likolo pe na se kolo Yesu Masiya papa Nzambe tala ngai na ndeko moko na moko olanda video o papa topamboli yo, topesi yo merci po ete oza Nzambe na biso, oza nyonso mpo na biso, kumisama sanjolama na o papa. Yo oza Nzambe o permettre biso tozala na bomoi kolo, opesi nga makasi papa ya kosala video o mpona kopartage makambo oyo yo olobaki na ngai papa, po ete na partage na bandeko nyonso o bakolanda ngai. Yango na papa topesi yo merci, tokumisi yo, tonetoli yo, tobeleli yo molimo santu ozala na biso, ozala na biso, ozala na nga na opartage message o papa, ezala ngai te, ezala maloba ezowuta epai na ngai te, me oyo ezowuta epai na yo papa, po ete bana na ole bakoyoka yango papa, comprendre pe bazwa 1+4 na bomoi na bango. Saint-Esprit zala na moko na moko akoyoka message o papa, fongola ye mayele, fongola ye mayele oyo tiaka kati na moto papa, po ete ayeba na comprendre message o kolo na pambolo na commission na netoli ozwa lokumu kumisa masanjolama. Sikete message o l'air ezokuta moto azolanda yango na bapasi na mikakatano Seigneur, kolo sembola loboko na maladi guéri Seigneur, na bitumba bundela Seigneur. Oh Yesu mona bana na o papa tobeleli yo papa. Nzambe sala kati na bomo ya bana na okolo, Nzamba mpuntu lendo tobeleli yo, Nzamba bakoko na biso tobeleli yo, Nzambe ya Abraham, Isaac, Jacob tobeleli yo, Nzamba fumuki mbangu tobeleli yo papa. Oh Nzambe mona biso bana na o papa na mokili o papa, makambo ebele ya mabe ezali papa, me biso totie motema epai na okolo, mona biso mona ndeko moko na moko azolanda video o papa, pesa biyano na bakestion nyonso oyo aza nango kolo, na pambolo na komisio na netoli ozwa lokumu lelo lobi pe libela na libela nyonso tobondeli bongo, tobondeli na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu nde tolobi amen. Bandeko na ngai naye kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo Nzambe atie na partage na bandeko nyonso bolanda nga. Naza sir nakoki kosala de video lelo kaka, nakosala de video oyo nazolobela makambo oyo Nzambe alobaki na ngai, yango nazopartage na bandeko nyonso. Après kaka lelo nasala su video mosusu, video wana ekozala plisi ba réponse na ba question o bapozaki, nde na kosala video mpona koexplike. En tout cas ndeko o kolanda ngo okozwa pe implicite kolobela mwa makambo pe ya bandoto na video o na osala. Donc na osala nka lelo ndeka na lati ka elamba bo, ndeka na lati bo, donc na otia o numéro 1 wana eza numéro 2 pour le quoi na occasion ofanda devant caméra liboso lo nazi occasion ya ofanda liboso caméra. En tout cas esalinga bien na profiter na salata des vidéos pour vidéo on a ngana ça déjà 2 jours passés, mais moka ba contre temps moko na soki ni bon lokwa na lobi ke lelo penda na sala ba vidéo mibale na osala mibale. En tout cas yo olanda video o bato be botala ka ne lamba so na tie numéro 1 yeba ke kaka na lati video numéro 1 c'est que ezaka elamba o na saleli yango des vidéos. Donc lelo na osala des vidéos ne lamba o na lati. En tout cas soki pe na salika moko problème ate
oyo bana wata papa dabaki osala mo sa video lobi na osala video abe na koloba bongo te sala kaka me bolimbisi tozaka bato lenga nazo sala bongo naza motive na ebike nde na osala video o lelo lobi su na osala video me lobi yango omona mwa contre temps moko esami pe na sali ta ntoka bolimbisi yona lobi ke na nde na lati elamba o nazo sala de video na lobi boye po lero omona kaka meme elamba okanisi eza ka video oyo otalaki me eza mibale moko na otia video numéro 1 moko na otia video numéro 2 nasi bocomprendre yango lelo na ye naloba donc napesi no bandeko nyonso merci bolimbisi napesi bandeko nyonso merci bandeko nyonso o bozotia ba commentaire nzamba mona bino nzamba mona kana ye bino le botia ba commentaire na menga pesu mama Deline en tout cas funa loba pe ka lisuke nzambe amona bino po ba commentaire na bino ngape nazozwa pe quelque chose na ba commentaire o bozotia wana nazomona yango et puis bato o bozotindela nga ba audio tie commentaire kuno tindi pe audio ezosala bien donc video o ezoyande sima tolobela makambo yango ba commentaire musu na monaki wana na ba audio musu na zwi ya bato do tolobela yango na video o na otia numéro 2 o na osaka lelo tolobela penza mingi eza pesu likamba bandoto do na moni eza sujet mo futo kotaka nango vraiment makasi po ekosunga na ngai na bino bato bozolanda ngai en tout cas nzambe azana moko na moko wana likamba bandoto na olobela on a deuxième vidéo o na loba kaka makambo oyo nzambe alobaki na ngai makambo oyo nzambe alobaki na nga en tout cas na pesi bino nyonso merci bino nyonso bo soutenir nga bozo bondela pona nga en tout cas merci bo continuer ka ko bondela pona ngai nzambe azomona moko na moko na pamboli nzambe pona bandeko nyonso pona babone nyonso ya Deline TV na pamboli nzambe pona bino pe ba oyo nanu bosabone te bosabone po to partageaka makambo o nzambe azotia to partager tant ekomi mabe il faut to yebaka lobi na biso ezala ndeni il faut to yebaka biso to yebaka makambo nini po tozomona bamabe ezoleka ebele na mokili o tozomona nde tokomi na suka tozomona ondire tokomi na suka mais le tozoyoka bamakambo oyo tocomprendre ke tokomi na biso na suka te to comprendre que to komi na biso na suka te ezala yo moko muto ozolanda nga na vi na yo moko modèle ozomona ka vi na ezo marché te ozosambela nde tozosambela te ozomona maladi mikaka to na ba complication de na ndenge yo ozokanisa ke vi na yo komi na suka bandeko na nga mais lero ozolanda makambo oyo oko comprendre que vi na yo komi na suka te ndeko na ngai o comprendre que vi na yo ekomi nango na suka te eloko eza na yo kaka tambola na kobanga nzambe vi ya sanctification et puis kobondela ozotanga bible eloko eza na oka yangwana kotambola na kobanga nzambe kotanga komedite parole yango nde yo fo sala po oyeba ke vi na yo ekomi nango na suka te biso nde tozabwe biso bana nzambe tokomi na biso na suka te bakosukisa na bango biso te ata basali boye batie balwa bamati bakitisi bakosukisa biso te ile yo ozolanda makambo oyo okokomprendre ke tokomi na suka te yango bomoni nga nazoyebisa bino mpe na makambo ya boye bon tokende na makambo oyo nzambe alobaki na ngai ezalaki na 10e mwaka oyo utoleka ya 2021 toza na 2022 awa makambo wana elekaki na 10e mois na octobre de 2021 oyo nzambe asololaka na nga makambo oyo nga na koyebisa bino na video oyo na partageaki ona mwa bandeko oyo na partageaka na bango et puis na lelo nde nalingi nde na partage yango na bino makambo yango eza nini avant na kota na makambo yango na osenga na bandeko totanga na makomi tellement eza sujet moko makasi eza sujet mo vraiment oyo bato ebele ta mosusu bokomona yango compliqué yango nalingi ke na banda na likambo nano na expliquer nanu likambo ya enlèvement likambo ya enlèvement ezali soki toke totanga makomi totanga makomi na nzambe
totanga makomi po to comprendre makambo na ina loba. Avant na loba makambo to kende na makomi po batu tellement ezaka kote alobaki boy. OK, toke na makomi toke na Matthieu totanga Matthieu 24 bolimbisi na luka totanga mwa makomi ndambu mbangu totanga mwa banini ebele toke na Matthieu 24 chapitre 24 verset 14 elobi na biso boye. Pardon, Luka Matthieu chapitre 24 verset 14 elobi na biso boye. Totangi ya na kombo na Yesu Masia. Bakosakola sango malamu oyo ya bokonzi ya Nzambe na mokili mobimba po bikolo nyonso eyoka yango bongo na tango wana suka eko ya. Donc bakosakola de tokosakola biso ba Congolais tokosakola sango malamu oyo ya bokonzi ya Nzambe na mokili mobimba po bikolo nyonso eyoka yango bongo na tango wana suka eko ya. Donc na bandino na oyo yango ezolakisa biso, donc ezolakisa ngai ke leri biso nde tozoloba ke tokozonga na Congo na batu oyo toza na Congo wana Nzambe akotravaye puissamment na Congo wana po sango malamu ekobima na Congo wana ekopanzana mokili mobimba po batu ya bikolo nyonso babika bongo na tangu wana nde suka eko ya. Wana nga mutu ndenge na sosoli yango nde na moni yango na makomi awa. En tout cas donc Nzambe aza na posa abikisa batu ebele, aza na posa abikisa batu ebele yango wana alobi na biso boye na Matthieu 24 14. Toke na Matthieu 24 yango ka na 36 topuse na 36. Matthieu 24 36 elobi na biso boye natangi na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Totangi na 36 awa. Na 36 balobi na biso boye. Moto moko te ayebi mokolo tongonga makambo wana ekosalama ata baangelu na likolo ezala kutu ata mwana kaka tata ye moko moto ayebi yango. Donc awa na Matthieu 24 36 elobi na biso mutu moko te ayebi mukolo ya koya na mwana Nzambe ezala ye moko Yesu Masia ayebi yango te kaka tata mutu ayebi mukolo wana botangi na babible na bino bomona yango ezali. Toke lisusu na 1 Thessaloniciens 5 2 tokende kotanga makambo ni bakomi na biso kuna na 1 Thessaloniciens 5. Elobi na biso boye na 2 elobi na biso boye. Un Thessaloniciens on a ye wapi angaye 1 Thessaloniciens 5:2 pokuna na kemona makambo susu bolimbisi elobi na biso boye pamba te bino moko boyebi malamu penza te mokolo ya kolo ekoya ndenge moyibi ayaka na butu. Donc wana toye komona ke pona kolobela makambo ya enlèvement eza
ke nzambe moko ayebi biso toyebi te. Nga mama Deline nalobaka yango na repetaka, nga nazelaka na nga de événement papo ya révélation ya makambo nzambe, nayebi ke enlèvement ekozala. Nayebi enlèvement ekozala, na mibongisa na nga po mokolo enlèvement ngo toyebi te. Na mibongisa na nga po natikala te. Et puis, par rapport à la révélation, makambo nzamba zo révélé ngai, na eko comprendre que tokozonga Congo, po nzamba lobaki na nga ekosalama na génération na bino na temps na bino oyo, bokozonga Congo kuna. Nzamba lobaki na nga akosala makambo minene na Congo wana. Asa makambo minene na Congo, mukili mubimba, bakomona ke nzamba za na Congo. Nzamba za na ba Congolais, mokili mubimba bakomona, pe bakomona puissance ya nzambe wana oyo akotravailler na Congo. Puissance ya nzambe wana bakomona yango mokili mobimba. Nzamba lobaki na nga yango. Lokola nzamba lobaki na nga, nakanga bilaka na nzambe na yebi ke ekokokisama. Tokozonga Congo ngai mama Deline na bandeko nyonso o bazotambola kati na kobanga nzambe o to bima Congo to panzana partout na monde entier, to panzana na Chine partout tokozonga Congo ba oyo ba otambola kati na kobanga nzambe tozonga Congo nde tolobela likambo ya win ya nzambe o akozala kati na Congo wana tozonga na Congo. Yango na yebisa bino soki nazoloba boye, soki nalobi Congo engelobaka temps o tozali Congo avec ici. Mais là na koloba soki nalobi royaume Congo, c'est que ngelobaka wana déjà tozana roi na biso na Congo wana. Tozana roi na biso na Congo wana nde na koloba royaume Congo. Toyeba différence wana. Donc biso le tokozonga na Congo nde siko tozongi na royaume Congo. Na yebite soko tomizongela avant, tomizongi nanu wana tozana na Congo avec ici, Congo o ezana se, à l'après wana soki événement nini koleka nde toya okoma na Congo avec ka oyo ekoma royaume Congo wana yebite. Ou bien mikome la royaume Congo à l'après biso tokozonga wana nde en tout cas wana na yebite. Wana na yebite, mais na nga moko nde na monela kango mwa ndambu. On dirait que tokozonga nanu à l'après nde ekokoma royaume Congo. Wana ngam na lobi eza révélation tende na mona kandeti. Na yebite soki ezala avant ou bien après. Yango nga mama Deline na oyebisa bino ke enlèvement ezali. Ezana bato mususu bolobake mama Deline opesaki biso message nzamba ote kopesa message ke na 2022 oyo ba o nyonso bazolinga kotika biloko ya zolinga bango batika te surtout basi bazolinga ko se déplier te mais nzamba ko beta bango azongisa bango ndia po bato ebele bako rater enlèvement. Oui, eza ndengwana eza bongo bandeko na yo kanisa enlèvement fo ozela kaka Yesu Masiya alera koya alende toza enlevé nde yangwana. Soko okufi lelo Bible elobi na biso na ntango enlèvement na bato bakufaki bakosekwa ba oyo bango kutu bakosekwa liboso ale tokutani na bango tomati. Soko yo soko okufi lelo na ba meshi na yo na mutu na ba maquillage na ona elongi okufi lelo kasi jour no ya suka yango yote journée ya suka yango mukola enlèvement okozala te ozomona yango na Bible elobi na biso soki toke na otanga na tanga ona zela na lukam touti kotanga ngo na Matthieu 25 totanga ngo na Matthieu 25:13 Matthieu 25:13 totanga makambo oyo elobi na biso kuna. Matthieu 25:13 nemte so dia totanga mais totanga kaka Matthieu 25:13 elobi na biso boye bandeko na ngai. Elobi na biso Yesu asukisi boye. Yango wana bozalaka na ekenge pamba te boyebi mokolo te to ngonga. Do toyebi mokolo te toyebi ngonga te
il faut tozalaka nekenge, il faut kozala nekenge. Donc oyebi te ngonga nini liwa pe koyi koyela yo ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, liwa pe koyi koyela yo avant nanu kutu ke enlèvement esalama okufi. Donc yo so okufi lelo eza lokola mokolo na oyo ya suka yangwana, donc ozozelaka mokolo ya enlèvement. So otambolaki kati na sanctification, otambolaki kati na kobanga Nzambe, wana sikoyo ekomi kaka mokolo ya enlèvement na yo nde tokokutana su na yo, nde tokozala enlevé biso na yo, biso tokozala vivant na yo okufaki, nde okozala levé jour wana. Do jour no ya suka yango wana eza ke fu tozala kaka pre biso nyonso tobongama. Donc tika makambo oyo Nzambe azosepela nango te mpo na yo, tika tambo na vie ya sanctification nde eza bongo yango bayebisi biso awa totambola na ekenge. Donc wana je crois que mutu nyonso a comprendre na ngena banda na wana pona makambo o na yebisa bino o Nzambe alobaki na ngai nde nazo ko annoncer bino yango et puis na expliquer bino na makambo suna ko expliquer bino wana po bo comprendre yango ndenge ekozalela, po boloba na ngai te ke mama Deline yo yebisaki biso ke enlèvement ezoya kalate, enlèvement ezoya kalate ndenge nyo ozoloba na biso su makambo Kongo. Na yebisaka bino ke makambo Kongo ekosalama, makambo Kongo ekosalama. Nzambe soka alobi ke enlèvement eza kalate, eza langage na ye, eza langage ya Nzambe. Eza langage ya Nzambe. Nzambe so alobi na langage na ye, biso tokolandaka oyo ya lobi. Ya lobi enlèvement eza kalate, tondima ke enlèvement eza kalate. Kalate, po kalate pa Nzambe ane kozala pe 2000 ans, 1 an, 1 mois, 2 mois, donc kalate. Ekozala pe 1000 ans, ekozala pe 100 ans, ekozala pe donc ndenge ka ye moko Nzambe alobi. Yesu Masiya ayebisa ba disciple na ye, alobi ke parmi bino boza awa, bato musu ba okufa te, ti ba omona koya ya mwana moto. Eza langage ya Nzambe. Eza langage ya Nzambe. Donc je crois que to comprendre makambo ngo. De lelo na zolobela, makosi saka kotanga pona longola balineti oyo po. To si sakotanga, donc tokomi na message oyo Nzambe apesaki ngai. Tokomi na message oyo nga na kolobela lelo. Bolimbisi so video ekende bele, en tout cas bo mesana déjà, pe to mesana déjà to loba l'essentiel to loba oyo tokoki koloba na video oyo o Nzambe Saint-Esprit sunga biso nango. Avant que on ena lobela lelo Nzambe aza na biso na tokende na kotanga makambo yango o Nzambe alobi toke na Genèse 1:28. Genèse 1:28. Na livre na nga lingala Genèse yango eza ebandeli. Livre lingala eza na complication côté Ancien Testament pour na ko comprendre yango. Genèse 1:28 Genèse 1:28. Totanga maloba nini eloba miwana. Genèse 1:28. Boyebi yango bino nyonso me totanga kaka. Toyebi na biso makambo Nzambe alobi na Genèse 1:28. Alobi boye. Elobi na biso boye Genèse 1:28 elobi na biso Nzambe abenisi bango pe alobi bobotana pe bozala ebele. Botondisa mokili pe bozala bakonzi na yango. Bozala bakonzi ya bambisi ya mai ya bandeke pe ya banyama nyonso ya mokili. Donc point tokozwa awa ne bandeo na Nzambe alobi Nzambe abenisi bango pe alobi na bango bobotana. Donc bobotana. Donc bobotana bozala ebele. Donc Nzambe alobi bon so toke su na Genèse 9. Toke na Genèse 9. Genèse 9 7 à 8. Tobandi na 7 to tan 7 na 8 elobi na biso boye.
bongo nzambe alobi boye na Noe pe na bana na ye. Alobi na Noe pe na bana na ye. Bino bobotana pe botondisa mokili. Bobotana pe botondisa mokili. Sikoyo nakosala boyokani ngai na bino na mabota na bino oyo ekoya sima. Donc eza seti tina 9 Genèse 9 obandi na seti place mutu eza seti na 8 place mutu eza 7 8 9 jeko eza na mwa complication na nde bakomeli donc faut okena oka tina 9 donc omona ndenge nzambe alobi na bango awa nzambe alobi na bango alobi boye na Noe pe na bana na ye. Bino bobotana pe botondisa mokili. Sikoyo nakosala boyokani ngai na bino na mabota na bino oyo ekoya sima. Nzambe alobi ndenge wana. Bon, tokende sikoyo na message oyo nzambe alobaki na biso point oyo natangi awa bo comprendre yango le na kopesa message oyo nzambe apesaki na longola ba lunette. Nena loba ezalaki na 10e mois ya année passée na octobre 2021. Na bondeli na moi ndeka to bondelaka na biso bandeko na ngai na fandi na nga na mbetu na se reposer muke na fandi na nga na mbetu wana kaka ofanda na fandaki wana mbala moko na moni nzamba bandi kosola na nga nzamba bandi koloba na nga na litoi nda bandi koloba na nga alobi na nga boye abi na nga Deline nzete eza ya kokauka abi na nga Deline nzete eza ya kokauka nga na bi nzete eza ya kokauka o alobi na nga nzete eza ya kokauka nga na bi bon nzete eza ya kokauka donc nga tuni pe ka na ndimi kaka abi na nga nzete eza ya kokauka nga na bi ok nzete eza ya kokauka bien nzete eza ya kokauka ok après tuni ngai oyebi nzete eza oyebi pourquoi na yebi soki nzete eza ya kokauka oyebi pona nini na yebi soki nzete eza ya kokauka nga na bikolo na yebi te pourquoi yebisi nga ke nzete eza ya kokauka alobi na nga boye alobi nde na oloba no nzete eza ya kokauka elingi eloba boye elingi eloba ke batu baza te na mokili alobi elingi eloba ke batu baza mingi te na mokili batu baza mingi te na mokili nga na bia bon batu baza mingi te na mokili alobi na nga bongo abie batu baza mingi te na mokili abi na nga Adeline ngai nzambe nasala mokili po batu bazala ebele nasala mokili po batu bazala ebele me nazomona mokili na nga nasala batu baza ebele te batu baza mingi te en tout cas esala nga nzambe mawa ke ndenge nini batu baza ebele te na mokili oyo nde siko kana kamwaki kaka na kati na nga na kamwe po biso tozoyoka ke batu baleke ebele fo badimine batu na mokili po pollution makambo ebele badimine batu na mokili batu baleke ebele me ndenge nzambe oyo akoloba na nga ke batu baza ebele te na mokili oyo nasusumukaki ngabi nabandi kokanisa eloko ngabi nzambe alobi na nga batu baza ebele te na mokili na komprenaki yango te na comprendre te ngabi mbango na bandi kokanisa siko mikondi ya mokili oyo mikondi na biso ya mokili oyo bango bazoloba ke batu baleke ebele fu badine batu po soki badine batu te mokili ekosala soki ndenge nini makambo ebele bakrima banini ngabi me nzambe alobi batu baza ebele te na mokili oyo na raisonne wana mbamo pa aisu kokontinue abi na nga Deline batu baza ebele te na mokili oyo nga ndenge nasalela mokili arepete abi nga ndenge nasalela mokili po batu bazala ebele abi na nga boye alobi tango ezoya boyoka bien tango ezoya le bino nga na kozongisa bino na mboka na bino le na kozongisa bino na mboka na bino
ngai nzambe na kofongola kobota ya batu ebele. Batu ebele fu babota ebele ebele. Nga nzambe nasala te mutu na mokili abota bana misatu. Nasala bongo te. Nasala te mutu abota bana mukie. Nasala te mutu abota te. Nasala bongo te. Nga nasala batu mutu moko fa bota bana ebele ebele ebele. Wana ndenge nga nasalela. Yango wana nazo yebisa oke le bozozonga na Congo. Ngai nzambe na kofongola mabota ya batu ebele. Na kofongola mabota batu ebele. Nga na bia bon alobi Maman alobi na nga boye. Ezali ma conversation boye. Alobi na nga alobi Adeline. Le bokozonga na Congo. Nde bozonga na Congo wana. Na batu o bakozala na Congo. Le bokoma na royaume Congo. Batu bakozala mukie. Abi batu bakozala mukie na royaume Congo. Yango na ngai nzambe na kosala ete batu oyo basi oyo batikaka deja kobota kala bakobota lisusu. Basi oyo batikaka kobota kala bakobota lisusu. Basi oyo babota nanu te bakobota. Bana oyo bakokola. Basi oyo bakokola bakokoma na age ya kobota bakobota. Bana ebele ebele ebele. Boko zongela kobota ndenge bakoko na bino ya kala bazalaka kobota. Alobi nga na tia mutu te abota bana mukie. Nga na tia mutu fa bota bana ebele. Yango makambo oyo kosalama na mboka na bino na Congo. Yango nga na zoyebisa yo o nga na kosala. Epi mokili mobimbe koyoka makambo o nga na kosala na mboka na bino. Nde mokili wana ekoyeba ke ngai naza na bino. Nzambe alobaki na nga bongo. Apres alobi na nga lisusu boye. Alobi na ngai wana pende eza penda nazo koyebisa ngo bandeko na nga nyonso oyo na basi na mibali ezo concerne basi na mibali ba mama na ba papa mais plus surtout ba mama Nzambe alobi na ngai alobi na nga ndenge ayoka mawa azoyoka mawa ndenge batu ebele soka botita musu bana misatu alobi ke ekoki. Alobi ke ekoki nga ndenge na boti bana misatu bo ekoki na obota su te. Nzambe abi ezo pianga mawa. Abi nga nzambe na oyoka mawa. Mutaboti bana 5 alobi ekoki. Abi nga nzambe na linga te mutalobe ekoki. Nzambe alobi na nga. Alobi ngai nzambe na linga te mutulera azobota bana. Aloba ke ekoki. Abi esala nga mawa. Le batu bazolo babongo abi lelo oyo yango nde batu ebele bana nange ebele bazaka kaboti bana 5 alobi ke ekoki aboti bana misato alobi ke ekoki. Nzambe abi ezopesa nga mawa. Alobi na nga boye abi batu batika comportement wana ya koloba ke bano na boti ekoki. Foko loba ke nga na kobota ndenge nzambe akanaki nga na bota. Na yete so bo comprendre. Do fo loba ke nga na kobota wana nzambe alobaki na nga na kobota ndenge nzambe akani ngai na bota. Nombre ya bana oyo bota na mokili oyo ezo dépendre na yo te mutu kozwa décision ke nga na obota ka bana misatu. Nga na obota ka bana 5. Nga na obota ka mwana moko. Nzambe alobi esalaka ye mawa so mutu azoloba bongo. Alingi yango te batu baloba ndenge wana ke nga na botika bana o 4 ekoki. Nzambe alingi te mutu aloba ke ekoki. Bandeko na nga nzambe mutu alobaki na nga yango. Nzambe mutu alobaki na nga na yebisa bino. Na yebisa bino donc mutu kolobaka bongo te. Po nzambe azosepela nango te. Nzambe abiye atia mutu na mokili fa bota bana ebele. Le yo zoloba ke misato oka na boti bakoki alobi ke yalinga bongo te. Alobi lisusu ke na batu oyo baza deja si apusani age fe pusani sa botaki aloba te ke ongasi na sisa kobota. Nzambe abi muta aloba bongo te ke esa sisa kobota. Po le tozo zonga Congo, le tokoma na royaume Congo. Yango na baki na bino bokanga différence oyo eza na royaume Congo na Congo. Donc le tokoma na royaume Congo. Biso bato toza na royaume Congo wana nzambe alobi ke
batu oyo si babota basisa kobota kala leto ozala na royaume Congo bakozongela kobota. Bandeko na nga na oyebisa bino makambo oyo. Do batu bakozongela kobota. Nzambe alobi na nga kobota ekoki pe agite na royaume Congo. Na royaume Congo kobota ekoki pe agite bandeko na ngai. Nzambe alobi batu pona expliquer bino boze ana expliquer bino na compréhension na nga pona comprendre ki très bien les nzambe aloba na nga. Na compréhension na nga eza boye. Nzambe lobi ke bato si basisa kobota kala. Leto koma na royaume Congo bakozongela lisusu kobota. Donc ngelo ba yoso bota kala okomi na 70 ans. Okomi na 70 ans oyo na mutuna yo olongola na oke ngasi makamba kobota seleka. Posi na komi na 70 ans. Donc oko nzamba bi okozongela kobota. Okozongela kobota ndeko na nga. Koloba te ko mama deli makamuni na zoloba tamso komi na problème mutu te nzamba lobaki na nga. Donc oza na 70 ans ndenge na comprendre ki yango okozongela na okobota. Donc makambo ekosama na royaume Congo. Koko azobota to tiane te exemple yo so bota ki mwana liboso na âge ya 60 ans. Obota ki mwana ozali na âge ya 20 ans oboti mwana liboso. Mwana liboso akokisi 20 ans aboti mwana pe ya liboso. Mwana na pe akokisi 20 ans aboti. Donc ekozala na royaume Congo. Yo oyo obota ki mwana na owana oza na koko na yo oyo aza na 20 ans azobota. Donc yo koko ozobota mwana na yo pe azobota na koko na owana pe azobota. Yango makambo ekobanda ekosalama na royaume Congo bandeko na nga. Ekosama na royaume Congo. Batu bakobota nzamba lobi batu oyo batikaki da kobota kala lobi na ngana yebisa bino bolo basu na munoko na bino tete ngasi na clôture kobota nzamba bezo sala emawa po wana eza makanisi na yo eza ya nzambe te. Nzamba yebika lobi ke na royaume Congo tokozala mukie. Lokola na royaume Congo tokozala mukie ye aza na posa batu fo bazala ebele yango na batu oyo batikaki kobota babota kala na royaume Congo nzamba kozongisa kobota kati na batu wana. Batu oyo yazomona ke ngasi na koli na nga na komi na nga koko entouré lo nga na ozela kali wale essentiel si na boti bana na nga baboti boy nzamba lobi bokozongela kobota na royaume Congo. Soki mubali sa kufaki okobala nzamba yima bala ekosama na royaume Congo ekozala na agité. Mabala ekosalama ekozala na agité ke otolobi te ko bana mike wana ekomi ki pédophile te ekozala bongo te nazolobela na batu osi bakoli na muto osi akoli koloba te ko nga kutu nde nazaboy si na kola na nga se sila te na royaume Congo ko bandela vie oko bifi na yo continue oko bota lisusu. So nzamba sali ongolu yo na bana na oboza na royaume Congo na bakoko na yo zobota bana na obota bakoko na bazobota yango moko ya makambo o nzamba kosala ekozala miracle na royaume Congo pe mokili mobimba ekoyoka makambo nzamba zosala na royaume Congo. Mokili mobimba ekoyoka yango. Ndenge na oyebisa bino batan oyo ezoya eza tan ya miracle ya nzambe. Eza tan oyo nzambe asikosala ya minene. Lere azosala minene kati na mboka Congo. Na royaume Congo pardon. Lere azosala ya minene na royaume Congo wana. Yango wana lere bozoteya. Lere tozoteya sango malamu ya nzambe. Yango na le tozoteya sango malamu oyo ekowuta na royaume Congo ebima libanda bakomona na miracle oyo nzambe azosala baprodige oyo nzambe azosala na royaume Congo. Yango ekotinda bato ebele babongola mitema po bakomona nguya ya nzamba mpungutulendo na royaume Congo.
bakomona puissance nguya ya nzambe mpungutulende komonana mpona nini nazoloba boye deja nayebisaki bino soki ozalaka maladi moko maladi wana esilaka te le tozokoma na royaume Congo bamaladi ya bato ebele kolimwa na banzoto ya bato bamaladi ebele na banzoto ya bato ekolimwa nango apart non toza na bamedikama na biso oyo nzambe akorevele biso wana kuta olongoli yango nango ekozala mais deja le tokoma kuna bamaladi na banzoto ya bato ekolimwa le tokoma na royaume Congo yango wana le tokoma na royaume Congo bandeko na ngai le nazoyebisa bino ke mama oyo aza na 70 ans sasisaki kobota kala kobota ekozonga elingi eloba nini ndenge tokozonga na royaume Congo wana bandeko na ngai nayebi ke Saint-Esprit fo asosolisa bino makambo nazoloba Saint-Esprit asosolisa bino makambo bondima yango mpe bobotisa espoir moko kati na motema na yo yango na tambula na kobanga nzambe tika biloko nzambe azoloba na biso totika tika mabe moko oyo ezalaka kati na yo mpo omona mpe makambo oyo ekosalama na royaume Congo bato mosusu baoyoka yango na mosika nazoyebisa bino bandeko na ngai liwa ekozala mosika na biso na royaume Congo liwa ekozala mosika na biso na royaume Congo biloko wana nyonso yango monde entier bakoyoka bakomona bakoloba mboka moko kuna bato bazokufa sulu te mboka moko kuna donc okomona ke ta mosusu kapitali mobimba ya Kinshasa wana ta mosusu journée mobimba mpe moto akufi te oyo ekoki kosalama te na mokili na Congo ekosalama na Congo ekosalama ta mosusu une semaine mobimba na morgue mutu akoti te nazoyebisa bino ekosalama na royaume Congo sikoyo bamama bato oyo baza na ba 70 ans ba 80 ans le sikoyo nzambe alobi ke bakozongela kobota mposi batikaki kobota kala do bakozongela kobota do nazoyebisa bino ke nzambe na biso akozongisa bato bajene lelo oyo eza difficile mpona bino mpo bocomprendre mpe bondima makambo oyo peut-être nano oyoka yango te ekozala opasi mpo oyoka yango me nga nazoloba kaka nazoloba mpo boyeba avenir na biso lobi eza ndenge nini tozobaka tozonga Congo sikoyo nazoyebisa bino makambo oyo ekosalama na Congo moko ya makambo oyo ekosalama na Congo bato tokozonga bajene tozonga bajene ndeni tozonga bajene pa miracle ya nzamba mpungutulendo mama aza na 70 ans ana 80 ans tozongi na royaume Congo toza na royaume Congo na kati ya royaume Congo deja lere aza deja na nde na yebisa bino bamaladi deja na nzoto mpo mutu soki apusani mwa bamikuwa mwa banini ezalaka mwa bakokoso donc deja na royaume Congo bakokoso wana deja esili mama kosutuka kaka boye mama ya 70 ans 80 ans akosutuka kaka boye baperiode ezongi mais koma oyo eza nini oyo eza nini nasi bokomprendre mamu na oloba azongeli komona makambo ya bale komona lere azalaki na ba 30 ans ba 25 ans azongeli komona yango akosutuka kaka boye abanda kokima mbango te akomokima mbango asutuka kaka boye donc ekokoma na biloko na makambo kuna nzambe donc eza miracle ya nzambe na eza miracle ya nzambe oyo nga na oyebisa bino eza mokie mais oyo nzambe akosala wana ekozala ya minene ozwi pena mama ya 30 ans ozwi mama ya 70 ans ozwi na mama ya 30 ans tobengaka mama mpo bango na bango bazaka pe basi ozwi mama oyo aza na 30 ans donc toloba mwana mpo pa na mutu oyo aza na 80 ans oyo aza na 30 ans kozala mwana ne akoza pe koko ne je crois kozala pe koko na ye donc ozwi neti mwasi oyo aza na 30 ans
ozwi na mwasi oyo aza na 70 ans otie bango mibale wana ko otuni bango ba age na bango oyo alobi aza na 70 ans oyo alobi aza na 30 ans po togarde ka ba age na biso tokitisa yango te oyo alobi aza na 30 ans oyo alobi aza na 70 ans donc ozomona différence te yango makambo oyo ekobima ti mokili mobimba moko ya makambo oyo bato na mokili bakokamwa bakoloba makambo nini ezosalama na Kongo kuna makambo nini ezosalama kuna le bazomona mwana mwasi oyo aza na age boye ya 70 ans na oyo aza na 30 ans bokima mbango bango na kukusi ta mosusu mpe oyo ya 70 ans aleki liboso babi nonono ezalaka boye te bakozwa mpe baexamen basali baexamen batala age ya motu basala yango waye na mikuwa bakozwa na makila fe ya na mikuwa bakozwa mikuwa ya mutu basali examen ya mutu aza na 70 ans papa oyo aza na 70 ans 80 ans na jeune garçon oyo aza na 25 ans batali na mikuwa na bango baomona bango ba age moko makambo ekosalama na Kongo yango wana baomona bango na mikuwa na bango baza age moko yango esalama na Kongo yango na oyebisa bino bandeko na ngai tobondela totambola na kobanga nzambe po ya minene ekosalama na Kongo wana nzambe alobi batu bakozala moke na royaume Congo ya minene ekesalama na royaume Congo nayeba kodifferencie Congo na royaume Congo wana Congo avec K ezala Congo wana te ya sete ezala Congo avec K donc toyeba ke nzambe alobi na biso yo mama ozolanda nga ososisa na okobota kala olobake wana mwana na ngai ya suka na mutu na yo nzambe azolinga bongo te longolango na mutu na oke ngasi na sisa kobota yo lobaka nga nazotalaka nde nzambe azomemela nga bavi ya bato ebele ekozonga lisusu ekozala normal ezala normal koko aboti koko na ye aketala ye koko na nga aboti koko oyo abota mama oyo abota mama na nga aboti aza na maternité ekosalama na royaume Congo ezala normal ezala feti na feti to bandomona feti na feti place wana nzambe ye moko ayebi ndenge akosukola biso nzambe ye moko ayebi ndenge akozongisa mikuwa na biso makasi nzambe ye moko ayebi ndenge akosala ye moko ayebi ndenge akosala mutu mosusu aza na 30 ans pardon aza na 60 ans azongisi ye na age ya 30 ans na age boye olobaka koza na 60 ans po emonisa miracle ya nzambe me na boye bato bamonaki 60 ans na yo te sikoyo bato mosusu tokanisaka baproduit nzambe akopesa biso bamayele akosala ya kosukola nango ya kopakola nango yango ezopia biso makasi yango eza miracle oyo nzambe akosala na royaume Congo nzambe akotravaille na biso akozala na royaume Congo na oyebisa bino bandeko na ngai yango yo ozotambola na kobanga nzambe te olingi kotika bameshi te olingi kotika maquillage te olingi kaka kozwa identité oyo eza ya yo te nzambe azoreconnaître yo su mwana na ye te na soko otiki yango te na royaume Congo okozala te swati oza musika ya royaume Congo okoyoka siko makambo wana matoi na yo yango moni bato nyonso esika mutu nyonso esika azali akozala na posa aya na Congo yango moni na makambo oyo bandosama na Congo mutu nyonso esika azali akozala na posa ke aya na Congo tano nano yo oza quelque part oyokake kuna mboka mo bato bazokufa te mboka moko eza wana bato penza bazokufa te bao bakolaki bakomozonga bajeni bakomozonga bajeni bao bakolaki bakomi kozonga bajeni bao osi babota bakomozongela kobota baza na esengo baza na kimia na mboka wana do wana nanu kutu tala nona bongo sikoyo yo oza libanda mboka wana olobani oza na posa oya na mboka wana yango na nzambe azoloba koya Congo ekozala facile te
ata biso toza mpona kozonga Congo ekozala facile mais ekozala ka facile mpona ba oyo bazotambola kati na kobanga ye nde wana ekozala facile mpona bango. Likambo mosusu na nini naloba eza na bato ebele oyo babota te na vi na bango, oyo babota nanu te, babota nanu te na vi na ye banda azala mwa moke ti akola abota te. Akoki 60 ans, 70 ans, 50 ans, ba âge nyonso oyo mutu akoki kozala nango ba 30 ans, ba 40 ans, abota nanu te. Eza na mabomba mimoko oyo eza na kati wana. Ota musu na koloba bango boye te, me batu wana doki ndenge na yebisaki bino bana moko baza quelque part bazotanga, bana wana bakobotama bakozala très puissant. Babotama na mokili o bakozala très 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 puissant. Bana na baobima na basi o no babota te. Bakobima na basi o nanu babota te. Bana na baobotama wana. Bana na bazozwa retard akobotama na mokili oyo eza na ba raison. Eza na ba raison o bana na bazozwa retard akobotama na mokili oyo. Raison ya liboso ezali ke baza menacé. Do yo mwasi oyo oza na problème akobota nano bota te. Bitumba na yo ta mususu na lobi nyonso te. Batu o baza réservé o nzamba pona. Nzambe sa pona deja na nzela ya mwana mwasi oyo mosali nanga moko akobotama, mwana moko akobotama awa akozala mutu boye na royaume Congo. Siko bana na bazotanga makasi po bakobotama bakozala très puissant. Bandale baza mike bakozala très 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 puissant. Siko monguna satana azo localiser déjà batu wana o babota bana wana. Azo localiser bango. Yango na ina loba na okota na mingi te na loba mingi te mais eza yango na zoloba yo oza na problème akobota nano bota te na vie. Okokisa 60 ans, okokisa 50 ans, 60 ans, 70 ans koloba te ko ngai na bota te na vie, koloba bongo te. Nzamba lingi bongo te. Yo fo loba ka ngana nu na boti te. Bana na bakobotama pa miracle, bakobotama bakozala très puissant, bakobotama na batu oyo nanu babotama te. Na batu oyo nanu babota te, bana na baobotama na baozala très puissant. Kala te baobanda botama, kala te bana na baobanda kobotama. Sikoyo misusu bazobotama te po yo mama na papa bozana nu na capacité ya ko protéger mwana wana te. Bozana na capacité ko protéger mwana wana te, yango mwana na mwe aya ezate. Mwaya sikoyo ezate. Akoya na temps obino bokoma na makasi ya ko protéger. Po monguna satana ebike mwana na kobota na nzela na yo. Ebike couple o mtu bakobota mwana moko oya kozala parmi bana wana o bakoya. Yango omona monguna satana kobundisa mwana na atalia azana kati ya libumu aozala na bitumba. Lera akobota maza bebe akozala na bitumba. Yango na nzamba lingi yo oza na problème akobota nono boti te. Bondela kama kasi tambola na kobanga nzambe. Po bilaka ya nzambe kati na oyo yebi yango te. Yo yebi yango te mwana o nzamba ta akobotama na nzela na yo. Yango nzamba zotala yo tambola na kobanga nzambe. Tambola na kobanga nzambe. Posoko tambo na kobanga nzambe te oko riske libumu o ekanaki eboma emema mwana oyo akozana nguya molimo santu monguna satana akoya kotia mwana ya mabe na libumu na yo. Mwena developant awezate ezana mabomba mi makasi. Yo oyo nano bota te me bazemi elongwa ozwaka zemi elongwa ozwaka zemi elongwa komi tungisa mate mabomba mi eza na kati wana. Mwena lobango bo ezate. Babilo msusu ezali soki poka ba occasion pe ezate bo occasion moka bo salika conférence moko obengisi kaka batu o bazana problème boy bo kutani wana bozolo belango bino na bino. Mutu msusu ayoka te.
yango na oloba ngo likolo fo kobondela kotambola na kobanga nzambe po soki ozotambola na kobanga nzambe te okoriske libumu oyo ekanaki emema mwana oyo akozala na nguya molimo mosantu makasi ekemema demon abotami mpe na mokili oyo aye kobundisa bato ya nzambe yo memie na libumu na yo mpo nini olingi kobondela te olingi kotambola na kobanga nzambe te presse kaka te funa bota presse oke kokutana na bapaster oyo baza na bango ya nzambe te nde batali oyo bakomprendre ke ye amema mwana moko boye aya kobundisa misala na biso aletika sikoyo totia ye mwana moko mabe donc eleka oyo ekoki koleka wana mwena lobeya te donc fo kobondela makasi soki okomi na kapasite oyo ya koprotege nanu mwana wana te ya koprotege nanu mwana wana te mpo nzambe aza na posa te mwana na abotama mpa na yo apres akufa nzambe alingi bongo te yango omoni ta mosusu kobotama ezowumela donc soki okomi na kapasite ya koprotege mwana wana te sikoyo komi tungisama te yobondela ta mwana obanga nzambe na royaume Congo mwana na kobotama sans problème po wana maboka bamete nyonso eza peto maboka bamete oyo akobeba lelo ezala te donc maboka bamete ezala krini ezala peto donc yango kana nge naloba mpo na bato oyo oza na problème akobota tamula yo bota te okokisi 60 ans okokisi boye komitungisama te okobota na Kongo wana mwana ana kobotama azozela po lokola yo okokoka koprotege te ya mwana fo azela temps azela royaume Congo akebotama na royaume Congo mais eza na bato oyo so komi na kapasite koprotege mwana na baobotama deja misusi babandi ya kobotama misu baobotama kalakala mingi te mais ebele sikoyo bamama na bango bapapa na bango baza na kapasite koprotege bango te bakokende kobotama na royaume Congo na oyebisa bino bokanga makambo na oloba na bino elosu na ina loba na bato oyo ke okufela mwasi okufela mobali bomitungisama te na royaume Congo mabala ekosalama nzambe osala na ndenge na ye o ngasi na kabwana na mwasi kala na kabwana mobali kala na tika na nga moko boye bomitungisama te na royaume Congo nzambe akosala na ndenge na ye alobaki na nga lobi mabala ekosalama na lebozo na Congo na royaume Congo mabala ekosalama bato bakobala bato bakobota basi bakobota ebele yango message oyo na ngai naloba na bino message oyo na ngai naloba na bino ngona do boyeba ke makambo ya minene ezoya yango yo ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali so ozobondela bimisaki esprit de mort eke mosika bikauki ekende bisika bikauki nga na bilaka nzambe oyo azotia biso mpo na Congo lobaka nga na komona bilaka nzambe na Congo tambola na kobanga nzambe tika biloko nzambe azoloba na biso totika via distraction tika bavi oyo kokabola oyo na nzambe po soki te otiki yango te okoyoka masola royaume Congo na sango pe wana sikoyo na mboka oyo tozali bamindele baoyebisa babi yo you are from Congo yo outa Congo boy mais mata biso eza na Bible na opesa bino version moko mosusu bakoloba bavoisin bakoloba mema biso na mboka na bino po toyoki ke na mboka na bino kuna boza na nzambo ya solo oyo azosala baprodige na mboka na bino mema biso na mboka na bino so yo moko tozokoka kokende na mboka yango te siko mema bato mosusu po bakokama babake ndeni na yo olobake nga mo mpe na okoka kokende te yango c'est le moment zala na vie ya sanctification tambola na kobanga nzambe po makambo oyo tooloba ovivre bisengo oyo ekozala na royaume Congo na oyebisa bino bisengo eza na royaume Congo bato oyo baza na musika na professeur ya tata Simon Kimbangu na orefere makambo ebele référence nanga eza na professeur papa Simon Kimbangu na professeur papa Simon Kimbangu alobaki na temps wana
roi divin akodirige Congo, mutu nyonso pays nyonso ekoluka kwa kobundisa royaume Congo bakodinda na mai. Donc ndenge eza na bamiracle oyo ekosalama kuna bato oyo yo lokwa baza na bango baframaso bandoki bato ya misala mabe le baolinga bakomeka roi wana ozala na Congo bakomeka Congo bakomona susu makambo nzambe akosala. Yango makambo nga lingi na bino na video oyo nzambe azala na moko na moko ozwi video oyo comprendre yango ndenge nzambe alobi na biso, comprendre yango pe zala na kobanga nzambe, tambola na kobanga nzambe, toyeba ke enlèvement ezali, okokufa lelo, okokufa lelo, okokufa lobi, soko bongisaki vi na ote. So bongisaki vi na ote. Eza bato bebanda bo bandi koloba, Yesu azoya, Yesu azoya, Yesu anga ya kakate, mais liwa pe zoya. Liwa soke ye pona eza dernier jour non na mukili yangwana. Soke kucho na position ya mabe. Omoni teke na enlèvement kozala te. Ozala te yango moni nzamba lobi ke na enlèvement bana ne bakozala ebele te. Ya basi. Bana ne ya basi ebele bakotika na enlèvement yango ane o alinga beta bango po batika ba mèche na ba maquillage po mukolango bazala enlevé. C'est ça. Pourtant msuliwe koya. Ekuta yo te na ba mèche na ba maquillage te. Tamso zano parmi bato ba okende na Congo te. Mais enlèvement zali. Dingo tika biloko wana. Otika biloko wana poso liwe yeli yo. Eloko motu ye ezali ke o raté enlèvement te. Yango na soki nga na opesa message. Bo bonde la ka Saint-Esprit a fait comprendre bino message o nga na zo pesa. A fait comprendre bino message o nga na opesa. L'esprit de mort eze belé na mukili o na opesa. Non, esprit de mort eza akotelema. Siko soki ekuti yo na ba maquillage na ba mèche. Na ba pantalon na nzoto no okende te bokolo bakake yango bino évangile bote na landi na nini awa na nini na nini na chaîne ya nani mwana muke ya 6 ans azoloba abi ba mama botika ba meshi botika ba pantalon fenêtre nata audio mwana wana botika ba pantalon po ekozengisa bino bokonda kolo mwana 6 ans nzamba eko yebisa ye ya mwana na oyebisa bino ke en tout cas makambo bozwango sérieux na ko pesa témoignage moko na ndeko sola na ndeko moko mkolo pona zaka moso nzamba talisinga likambo to lobi na nga likambo na tanga na sola ngo na bato mozo sola na bato na telefone to kutu lobi nzamba talisinga bo nzamba lobi na ngo na sola na bato mozo sola ngo avant ça ngo na video na sola na mo bato ta muso mona na 2 jours na sola ngo après na tiki on a grave ngo na mutu na nga po un jour na sala ngo video le na monaki nzamba lobi na nga makambo wana après le nzamba lobi na nga makambo wana après na sololaki na ndeko moka mwasi le na oswane na bandika koyebisenga bi nzamba lobi ayisenga bi mama Deline ngande na abona na 63 ans je crois amina na 63 ans mobali na nga kufaka le mobali na nga kufi en tout cas na lelaki mobali na nga makasi na lelaki après nzamba eko consoler nga bi na nga tika kolela poko zolela makasi boye eko détruire santé na yo garder santé na yo bien po nzambe na opesa osu mobali okobala nzambe yebisi mama wana o akufelaki mobali nzambe abine tika kolela makasi boye po egoya ko détruire santé na yo zala santé malamu po nzambe na opesa o libala na opesa mobali mususu okobala osala mariage mama na kamwa kaka bi nga penza na age na nga boye vraiment nzambe ke pianga su libala elekelaki ye alobaki nga pe na age na nga boye nzambe pianga su libala ndenge ni elekelaki ye après afanda boye après soki 2 ans je crois so na bosani te alala boye comme ça aloti ndoto nzambe oyebisa ye nzambe oyebisa na ndoto abi okobota ba mapasa lakisi eba na nga ba mapasa bi yo lero obala obota ba mapasa
alobi na kamwe nga na agi oyo ya 63 ans bozoyoka témoignage oyo alobi nga mpe na agi oyo ndeni nzambe akeloba na nga ke nga na kobota bamapasa nga si nabota deja na sisa kobota kala nazalaki na mobali na nga très bien mobali aye kokufa nzambe alobaki na nga nazala bien natika kolelalela mpo na odétruire santé na nga akopesa nga libala siko ndeni nzambe alakisa nga su bana mapasa bi okobala okobota bana mapasa mutu aza na 63 ans yango na oyebisa bino makambo yango 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 yo ozolanda nga oza na bilaka ya nzambe nzambe aprometa o libala okomi na 60 ans omwa libala omona yo nzambe amaloba na nga libala bwendeni eza ya solo nzambe akosa yo te nzambe akosa mutu te tambo na obanga nzambe ekokisama nzambe abe na bato bakobala na royaume Congo bato bakobota baosi batika kobota kala baozongela kobota do vie kozonga bato akoregenere bato akozongisa bato bagene raisonner na âge 60 ans nzambe alakisi bamapasa okobota bamapasa ya zo comprendre te na boye ta mosusu yo ya comprendre yango kaka ke eza ta mosusu révélation bamapasa ono omoni yango kaka ta mosusu nzambe pourkui kolakisanga boye yango nazoyebisa bino naote soki kosola na ndeko mo ndeko wango ayebisinga abi nzambe aprometaka ye libala banda soki aneni nango wana ti tokóma lelo ba 12 ans 13 ans nzambe aprometaka ye libala ti lelo banda zela libala na ti lelo akomi soki na 50 quelque libala mpe ti lelo ye na onka te ya kopana te me nzambe alobaki na nga na kobala natambolaka na boyoka nzambe alobi na yabi tambolaka na obanga nga okobala na kopesa oyo libala okobala banda nzambe aloba na yango plus de 10 ans yango oyo yango yo soki ozo se retrouver na makambo oyo nzambe aprometaka o libala ata mibali ata basi komitungisama te oza yo moko mona mobali omona loko avi na nge suka nga mpenza namonaka kutu nini te nazoyeba te ndenge nini vi na nga eza kosuka komitungisama te vino eza kosuka te vino eza kosuka te tambola na kobanga nzambe okomona bameve ya nzambe avant okufa ndeka toza boye na mokili omona ngo yango na ye naloba na bato nyonso oyo nzambe aprometa libala bato nyonso oyo moniki o agi se epusani nga bima na kobala na nga sute nga nde eza boye etikali na nga kaka nafanda na nga kaka natalaka bakoko na nga c'est bon ti nga na ozela liwa longola makanisi wana na mutu na yo longola ngo na mutu na yo lobaka nga nazozela royaume Congo lobaka nga nazozela royaume Congo makambo ekosala nga na royaume Congo oyo nzambe akolinga yango esala makati na nga tozongi na likamba bato kobota toraisonne biso moko na ntango na kala bamama na biso akala bando ekobota bana soki moto aboti bana mokie aboti 6 bana soki moto aboti mokie aboti 6 biso tokola na Congo toyebi toyebi soki moto aboti bana mokie aboti 6 bato bando abota ba 9 ba 12 ba 13 ba 8 ba biloko moko abongo soki aboti mokie aboti 6 me lelo moto aza na 6 bana do bato baomona mpenza ndenge ye nde kaka motu vraiment aboti ebele vraiment boye non na yo ndeko oyo oyoka ndeko na nga azobota boye mpona nini se repentir na maloba na yo senga nzambe bolimbisi mpona nini ndeko na nga azobota ebelebele na situation nga malonga te azobota ebelebele yo moto ozopesa bana na souffre de vie se repentir na maloba na oloba mpona ndeko na abota bana ebele se repentir senga nzambe bolimbisi po nzambe azokama wana maloba wana nzambe azosepela nango te bato baloba ndenge wana lelo ekoma mutu abotika bana misato abi ekoki nango bana misato nzambe alingi bongo te bose repentir bosenga nzambe bolimbisi nga l'essentiel nalobi oyo aza na mato ya koyoka ayoka aza motema kondima andima asalela ngo botiango na misala komitungisama te bana bakolia nini bana bakovivre ndenge nini yo lobaka nzambe yo mutu ozopesa yo mutu ozosala nini boyeboye yo mutu ozopesa
eza na bandeko mosusu bawana na kotiango na olinga na bando basala bavideo mosusu ezala kaka baréponse isi baquestion ya bato mpo nazwaka baquestion ebele baquestion oyo nga nazwaka le na orépondre bato esala yango eloko moko ke fo na ya nango na réseaux sociaux le baquestion mosusu bato bapozaka yango ezokoinspire sur quelque chose kati na ngai ozomona wana na kolobela ngo le na kolobela baquestion oyo bato bazotuna ke mpona komela bapilile babiloko wana eske eza mabe toyebi deja ke eza mabe biso nyonso bana nzambe toyebi ke eza mabe mais mwa baconseil mosusu en tout cas ekoya na bavideo mosusu na ndosala ata oyo na osala lelo je crois na osala yango kala mingi te nzambe apesa makasi na osala yango kaka ndenge nalati boye sikoyo na osala video mosusu na korépondre si baquestion donc na bando tia na bavideo wana na otia réponse na baquestion numéro 1 na bando tia na banuméro po boyebake numéro 1 si natalaki numéro 2 na natali te na ndosala yango nzambe soki apesi makasi chaque semaine na ndosala video moko mpona korépondre na baquestion mingi ezala si bavideo oyo nasala bavideo oyo nasala soki moto oza na question koma yango ata na commentaire na opose question na obi otindeli nga na whatsapp na nga otindeli nga question na yo eza te koyo na kotia audio na yo boye te eza bon te soki yo mo olingi natia audio na yo na otia audio na yo ndeko mosusu atindeli nga audio moko je crois alobi bato mosusu batindela nga bavosi mo atindeli nga vosi omona abi mama Deline pardon vosi na nga kolekisa yango na réseaux sociaux te bandeko na nga jamais ata kutu nazalaki na bonzambe te jamais nakozwa vosi ya motu nalekisa yango na télévision sans accord ya motu wana jamais ata nayebaki nzambe te oyebi ke biso bato tozalaka nga namonaka yango nazotala vi na nga de passé vi na nga ya kala avant 2021 donc avant 2022 na ya kati na nzambe nazotala vi na nga ya kala makambo ebele na boya kosala yango kaka bongo sans ke bateya nga ke eza mabe yango nazoloba ke ata nazalaki payen na kozwa jamais audio ya mutu oyo atindeli nga audio na ye nalekisa yango na video boye bato nyonso bayoka mongongo ya mutu wana ata nazalaki payen na kosala yango te nzambe na likolo ayebi ata nazalaki payen mpenza ke oyo nayebi na nga nzambe te natambolaka na obanga nzambe te mais nayebi ke na conscience na nga na koolekisa audio ya mutu te soki apesi accord te soki apesi accord te ba audio nyonso oyo nalekisaka awa natunaka nanu mokolo audio na ye wana so namoni ke nasepe na audio wana mpo nalekisa yango bato soki mutu moko azali oyo nga na ayoka voi na ye nga nalekisa awa sanke natuna ye abenga nga akoma ta na komante ke nga intel olekisaka audio na nga boyeboye sanke otuna nga natuna toujours bato natuna toujours mutu nakotia yango bongo te so mokolo bomona nga mama Deline nakomi kotia audio ya bato oyo batindela nga naza na baaudio ebele ya bato misusu oyo bato bakonfesaka nde na efasaka oyo mutu soki akonfese na audio akonfese na efasaka yango mpo nayebi te nakobungisa telefone me baoyo eza nango baaudio kaka normal mutu azotinda audio moka normal ezala natika yango mpo na référence moko nakokanisa likambo boye mutu moko ayisenga na ozonga na page ya mutu wana mpo nayoka makambo oyo alobaki mpo esungaka nga baaudio ya bato wana baconseil ya bato esungaka nga soki nalekisi audio ya mutu voce ya mutu na réseaux sociaux eke mutu wana lobi ke mama Deline atunaki ngai te avant alekisa vosi mpo natuna bato mosusu baboyaka na bango alobi no makambo kitoko boyebonga bimase nalekisa ngo bandeko te mama Deline yo moka alobango nakokoka kolobango nde yo olobeli te nakokoka kolobango nde yo olobeli te po message yo moto ozwi yango fo yo moleka olobango ai te mama Deline nalingi na nga audio na nga voi na nga ebima na réseaux sociaux te natikaka nalekisaka te bandeko na nga mokoboko yoka kaka mutu alobi mama Deline alekisi audio na nga sanke ngai napesa permission mokwana bolalela nga libumu na mabele pardon nasengi no pardon mokolo ngo bolalela nga libumu na mabele bosalela nga bajene boyebake mama Deline sa bungi nzela
boloba ke mama Adeline sabungi nzela po eza na batu mususu yokanisaka aza mwana nzambe me sabungaki na ye. Toza na bapase ebele na Kongo wana babandaka nde bazana te, babandaka na bonzambe ya solo, babanda na bonzambe ya solo, mais après le babunga na bango nzela boye bamisusu baza inconscient babungisi bango nzela inconsciemment yazo kanisa kaka azaka na bonzambe nzoka sabungaki na ye. Yango na nga mama Adeline mukononsa makamba bongo na tia audio ya mutu sanke na tuna permission na ye. Pardon bobondela po na nga, pardon bobondela po na nga, boloba nzambe ezongisa mama Adeline na nzela, boloba pena nzambe ezongisa mama Adeline soki bazwi ye bake na ye wapi bakomisi ye soki nani kuna, nzambe aza capable akokangola ngai. Nasengi bino vuma bon po ata nazaki paye nakozwa audio mutu te na tia na kozwa ngote yango na batu nyonso botina nga ba audio na bino nde na lobi ke na balosala ba video mususu na lotakara réponse ya ba question o batu bakotuna nga do otuni na question na audio na yo na kotuna yo ke audio na yango na lekisa soko boyi na problème te nga na ozwa na nga ka question na yo oyo pozaki ale nga sikoyo na bondeli nzambe apesa sagesse nini makambu nini eza na question wana na o nga pe na yebi na o nyonso na yebi nde na koya nango na réseaux sociaux na ko expliquer que question boye réponse nango mutu moko na otanga pe komba mutu te mutu moko atune nga question eloko boye eza ndeni na ko expliquer si ba question yango. Donc yango na banda ko sala je crois que nzamba akosunga Saint-Esprit akosunga na ko répondre na ba question o na capacité ya ko répondre. Ba question soule na répondre ezake na répondre par rapport ya sagesse na nga moko ya bomoto. Soki eza pe bongo te, soki eza na moi ndeti na kolobela na video ezoya comme ça na expliquant bien nzambe aza na moko kati na bino kimia na kombo na Yesu eza na ndeko nyonso akolanda video o partager video le ozolanda video o na tion numéro 1 kala pete awa swati lobby na kotia na télécharger sur musu o na sala siko po na télécharger siko ezokota musu na kosala na télécharger ko ozongo lobi so sali video otali video o lelo lobi zonga su na Adeline TV otala video o na tia lobi na lati kaka même elamba na lati kaka même elamba mais na kotia ngo numéro 2 wana ezoza na makamsu o na zoloba en tout cas landio landi video o landa pe video wana na kolobela makambu pe o ekosunga yo o baksa pe implice kati na bomo ino spirituel na tiki bino partager video yo opo ko landa video o so nanu o abonné soki nanu o s'abonner na Adeline TV te s'abonner na Adeline TV poto partager makambu o nzambe azotalisa biso na tiki bino nzamba za na moko kimia na kombo na Yesu Masia eza na bino amen.